Mbote na biso mbote na pesi bino ba mbote bele ya bino ndeko mombo na bino analyste na bino Google toujours en connexion. Ba mbote bele ndenge ezalaka kaka mbote na ngeke bongo na Kubia maneke ya Nzambe balobi tembele ya Kubia maneke ya Nkolo Jier Molisho muninga ya Pitudi ya Nsango viens nga Sam Dogo Yula Mwanda Oncle Blanchard Betu balobi Ilondo Blaise Ilondo Mwana Mongala Blaise Mafutol Richard Maemba depuis Calgary Roger Silwambanza Papi Gen Tolobela Ngo Tolobela vie bakolo idéologie. Alors bana mai na pesi bino bambote belé na pesi bino bambote belé na lobi hein. Est-ce que vraiment batu ba vandi pena bazo raisonner pena que Tshilombo bakoyi ko kamata so mandat ya mibale mandat c'est-à-dire ngolo ba bomoyi ya ba congolais. Vous rêvez ou quoi? Donc mandat ko elingolo ba bomoyi ya ba congolais. Oye baby wa zindisi na mai bakamata ba pesa elisusu mbala mibale ya boma. Boyeki na masolo de père et de mère. Mwana na biso tata na yeto yebi mama na yeto yebi mais mwana na biso aza muyibi aza fakwa. Mwana na biso azali fakwa. De son vivant. Honoré Mbanda lobaki il faut le plaquer par sol. Boto la yem pivo aza na maboko. Bolanda ba discours oyo Tshilombo banigo sala ces derniers temps contre Moïse Katumbi parce qu'il faut comprendre que Moïse Katumbi pèse. Na webisa bino ke na moment tozolo ba Moïse Katumbi azo battre campagne moko ya makasi koleka Tshilombo, koleka Fayulu, koleka docteur Mukwege. Aza ko convaincre bato na ba plan na ye ya société. C'est-à-dire il a l'argumentation Moïse Katumbi. Donc sur le terrain Félix Tshilombo ne pèse plus. Atiki Delice Sanga, Atiki Fayulu, Atiki Docteur Mukwege a commis un adversaire Mogoga Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, c'est un Congolais, Azala juif, Azala nani, c'est un Congolais. Ce qui n'a monique projet de société na eza kitoko, ngai na voté. Yambalo bandeko na ngai photo meke logo moko na to mekate. Total la muto ba ebisa biso aza ennemi na biso. Est-ce que réellement c'est ennemi na biso 5 ans ils en ont problème mais total na nous moto ango mais ya koloba ke to voter Tshilombo deuxième mandat même diable ko ko tinda batu na likambo ndengo na te c'est injuste c'est un mec voleur jouisseur moins intelligent aibi nini ya kosala lobby na été pona mboka aza ko loba ke ceux qui va pesier mandat bi bala ko tia sécurité na l'est ça c'est marché sur le nœud des Congolais. Et ça ko sakana na ba Congolais loko Tshilombo azoloba. Il faut ko punir rien dans nzela ba élection. Il faut ko punir rien coûte que coûte. Azwa loko mon côté. Alobi que ceux qui va pesier deuxième mandat à kotia kimia na est ya Congo. Alobi lokola ba M23 ba ko quitter FRDC beti ba M23 siko ba M23 ba kamati ba créer mutu na bango Moïse Katumbi poza la candidat na bango c'est n'importe quoi. Bomoni bisika xénophobie, tribalisme, racisme et bimina munoko ya Tshilombo. Toko voter Tshilombo te. Mbongo yibi na kesa l'état toko landela ngo ba audite ko sala ma après. Toko ko mona combien vous avez encaissé la caisse de l'état. Oyaki wana na pouvoir tozalaki na zéro crédit, il y a crédit extérieur. Le lot toko mina 12 milliards il y a crédit extérieur. Mbongo ngo se na ngoni ni ebani to tongi boto route te ubongi service central hydraulique inga de te nini osali oye kosenga que non il faut revoir le contrat Sino-Congo yo moko tu t'es déplacé pour aller voir ton homologue chinois Xi Jinping arrivé là-bas biso kanisa yo kobimise le muscle au vendre sa makamuna mesa nie ba yembeli yo Tshilombo mukwantombolo mukisi boye beto fati ba chinoise. Est-ce que les chinoises parlent le lingala? Mais ba salelio accueille moko en lingala na Chine pour te dire que t'es un idiot
Donc Tshilombo c'est un idiot. Un président idiot. Est-ce que Bakoui c'est là président Macron accueille na français na Chine? To président russe accueille na Russie na langue russe et son monango. Mais n'engeni yo Tshilombo tango komi na palais présidentiel au côté une soixantaine de jeunes filles chinoises bazako yembela yo fati béton parce que ba comprendre que ozali na bas classe base na C t'es très bas plus bas même plus que la terre. Après sur la table qu'est-ce que vous avez négocié? Est-ce que au revoir contrat sino Congo il continue à exploiter ba carrière minière soit les alliés contrôlée par les Chinois. Occasion de dire tout ça au courant. Mais en revanche, qu'est-ce que tu as demandé au président Xi Jinping? Oh, voilà, bah, c'est la biso You Arena. Oh, Fati. Vraiment, est-ce que moi, mon balou azamayele, vraiment? Bah, c'est la biso amphithéâtre. Bah, c'est la biso salle culturelle. Est-ce que, supposons que, aucun est na Gemena, aucun est na Lisala, aucun est na Bwende. Ok, oui, ça va, ok, bon, bandeko Bwende, bino depuis Congo et comment Congo na nouveau comment na courante, n'a préféré na gotongela bino amphithéâtre. Est-ce que Batouana ta bakenda kela cité? Bakomona yo mayele to zoba. Est-ce que ça lui vraiment le premier nécessité ya ba congolais ali yo arena pour fallait betaka musique yo bina kana mwasi na yo. Pour bengi saka gimi so luela ke ba avion ba 250 000 €. Mais qu'est-ce qu'on a avec ces messieurs? Donc, les verts, moi, qu'on a noki, n'a qu'à voter, n'a pas na Moïse, Faïlou, le 3. Je peux pas voter Tshilombo. C'est injuste. Et ça dit, même le diable ne peut pas me demander de le faire. Même le diable qui n'aime pas les enfants de Dieu ne peut pas me demander de le faire. C'est injuste. Quand on a voté, moto ya ndengwana zalika bakate ya mutu orke na kati vide, un tonneau vide. Et vous êtes là, mais vous êtes des villageois, les gars. Vous n'avez jamais connu ce que c'est un État. Vous n'avez jamais grandi au Congo, c'est pour cela que vous n'avez pas connu les Zaïre. Vous tirez masolo, vous betaka wana masolo ya matanga. Que tata azobongisa basel biso quartier des affaires affaires nini, vous avez des affaires au Congo? Vous avez des affaires au Congo? Na Congo na bozana 5 comptoirs oyo exploitaka ba diamant ya Congo, 5 comptoirs. Comptoir ya monnaie internationale les alliés gérés par Grencore. Grencore c'est une société suisse où exploitaka plus ou moins 80% ba minerai à Congo. Deuxième comptoir, les alliés à juifs. Troisième comptoir, c'est pour les Libanais. Quatrième comptoir, c'est pour les Indiens. Le Congolais, dans son ensemble, ont seulement un comptoir. Et il faut déposer 25 millions. Comptoir, on a ba Congolais, parce qu'ils arrivent plus à déposer le 25 millions de dollars. Bangoïka Sanji, Bazana Kati, Bamuteba, Banani, Batubele. Donc, les Congolais ont un seul comptoir. Et vous avez des petites boutiques là-bas, na Gombe, beaucoup de comptoirs. Mais ce ne sont pas des comptoirs. Ils ont reconnu. Ils ont reconnu. Bino, bozo mona ndenge Tshilombo, a ça qu'on détourne, millions. Les gars, des millions à zotin dans l'Arabie Saoudite. Parce qu'il y a eu qu'un jour, qu'il est exilé. Il est habitué de vivre à l'étranger, les gars. Il a grandi à l'étranger. Ce qui lui intéresse au Congo, c'est l'argent du Congo. C'est pour cela il a effectué plus de 415 voyages. Sur 5 ans, il est resté au Congo que 2 ans et demi. 2 ans et demi en l'air et à l'étranger. Est-ce que vous comprenez ou pas? Est-ce que vous avez des oreilles ou pas? Qu'est-ce qu'il a fait pour le Congo? Vraiment, est-ce que vous êtes intelligent, vous, Congolais? Vous êtes intelligent? Beaucoup intelligent, même une seconde dans votre vie, beaucoup de comprendre, moi, mon un peu, bozonga bazoba. Tshilombo osalani. Bomoni souffrance ou ele ki mingi, okomo mona on normal. Ba jeune mingi bazawana ba koksi ba 50 ans.
Balité, botité, liakate, voyageakate, aïbi même pas 250 km à Kinshasa, ni 350 km à Matadi. Aza mbongo te a voyager, te akendaka ba vacances te. 85% ba Congolais ba kendaka ba vacances te. Akenda na kutu Congo Brazzaville te, aïbi poto te, aïbi mongali te, aïbi baxi te, aïbi makele kele te. Donc akenda même pas Libreville. Akenda pas même sport gentil. Akoma kutu na ba Lagos ite na ba Island ba Tokumbo ba Bambose ba Victoria akoma kutu Lagos ite. Akenda kutu ba Mali te o aya na ba Karabankura akoma kutu te. Jeune qui a koksi 50 a okufa pe atika na ko mona liba bosi ko mutandi ngona so ba telie mwinda ya bougie a obete la moto a telie mwinda bougie maboko. Ce qui se passe actuellement na Congo, les Congolais deviennent des idiots, des machos. Batumoko bazaso utilité na kati ya société. On se pose des questions qu'il y a un souci. Il y a un souci les gars. Pena meeting ya Tshilombo Boye, mais il faut lui dire la vérité que y était. Allez lui dire campagne ezana que y était. Il mérite plus. Il faut appeler sa biso bilan na ye o ezali néfaste. Ba silisi batu na est ya Congo. Il y a eu des déplacés bateau bakimi ba misu ba koti tina intérieur ya Congo pour ngokima ba guerre oyoye. Est-ce que vous savez que lelo force mususu ya EAC e yoko kota na Goma or que alobaki dernièrement que ba kokende mais bazande ko ya. Donc bateau nyonso bazana ngambo wana côté ya Uganda ba voter te. Et ça vous plaise. Je sais pas si abino ko mona ke bande ko muswa ba Congolais ba voter te. Po ye aboyi ko tia sécurité kuna ye moko alingeza la bongo. Entre Félix Tshilombo et Moïse Katumbi qui est pro Kagame, qui a mis l'un ou l'autre au pouvoir. Isa yende Tshilombo azali pro Kagame, yende azali penda pro Kagame tilelo. Omoni poto koma décembre ko lobo Rwanda boy, o Kagame boy, o boy akomi koloba makamoko yo ezana ba élémenté ya ko justifier. Il est toujours ami intime à Paul Kagame. Beau voter y était. Beau voter y était. Beaucoup de ba pauvre à jamais. Beaucoup de la misère na bino à jamais. A côté la kosela la bino le côté à côté la bino bata kwa nzambe na ba amphithéâtre na ba URN na boke ndaka kobina. Po yebi ke lo lenge na bino a kozale la Congolais, c'est la danse, l'alcool et les femmes. Boye biseke boza ba Congolais. O boza pe na droit à la vie. O boza pe na droit ya ko sepe la vie na bino. Boza pe na droit ya ko tangisa bana na bino. Boza na droit ya ko récupérer pouvoir parental o ekima bino pour manque de travail et manque de moyens. Il faut pas voter ces messieurs-là. C'est dangereux. Et il est un danger pour le Congo dans son ensemble. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Vous allez le regretter toute votre vie. 5 ans plus 5, ça fait 10 ans. Vous avez aujourd'hui 60 ans et vous aurez 70 ans quand vous le donnerez encore 5 ans de plus. Et votre vie passera comme la fumée de cigarette. Et qu'on les calque ne le votez pas, s'il vous plaît. Au nom du Congo, au nom de l'amour de Dieu, ne le votez pas, ce monsieur. C'est un maniaco-dépressif. Moutali Boma, Azaki Yaoudi, c'est un jouisseur, c'est un homme qui ne calcule pas les gens. Et il ne vous calculera pas. Le jour où vous allez le voter, au lendemain, il ne vous calculera pas. Comme il ne vous a jamais calculé. Pendant ces 5 ans de son quinquennat. Ne le votez surtout pas. C'est un maniaco-dépressif. Il souffre dans sa tête. C'est un vrai maniaco-dépressif. Ne lui votez pas. Pas. Ceux qui vont voter, tous allez avoir. Moi, je suis plus que Moulouba que vous. Hein. Je suis un vrai Moulouba que vous. Je suis un vrai Moulouba que vous. Vous n'êtes même pas de vrais Moulouba. Et je connais comment ça marche avec ces gens, des gens comme de Tshilombo et tout. Et de Vital Kamerhe sont là. Vous avez vu un meeting où Vital Kamerhe fait humilier par la foule. Yote, Mouyibi, yote. Bon, je m'arrête, bon, j'arrête. Bon, Tibenda a sonné Nassima. Humilié devant la foule.
humilié devant la... Mais comment vous allez comprendre les choses où il y a un groupe de gens qui comprennent bien que bateau Yobazaba Miyibi, ce sont des gens qui ont commis des prisons, qui ont fait des tchékoulas, tout et tout. Cette bande-là, des mafieux, ils ne sont pas au pouvoir pour arranger les choses, pour développer la nation, pour arrêter la guerre à l'est du Congo. Les gars, réveillez-vous, même une seconde, vous allez dormir après. Ah, pardon, je suis fatigué. Je suis fatigué. Pardon. Mbote na biso, mbote na bino, na pesi bino mbote. À travers la campagne électorale au sommet de l'État, où ça s'est déroulé actuellement, parce que tout ça, la date, il y a le 20 décembre, il nous reste combien de temps? Il nous reste plus ou moins 2 semaines. Poto kende ko pona motonini ya kozala président na 2024. C'est hyper important pour na biso ba congolais to sololaka. To sololaka, to kangamana ki kukute. To sololaka. Lelo na lingina bimsina bino quelques vérités pour comprendre. Et ça nango bongo. Quelques vérités pour comprendre. Et na mela ko expliquer bino moi makambo ebele parce que makambo ebele ezali politique ya likolo bato mingi bayebi yango te. Yango lelo na ye na meka kosola na bino makambo ezali ya politique ya likolo. Je n'entre pas dans ba détail moko ezanga makolo pe ezanga moto. Hein bandeko. Je ne vais pas écrire un livre intitulé Pourquoi j'ai choisi Moïse Katumbi. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Naïbi Moïse Azali président il y a équipe Mazembe. Ceux qui n'apprécient qu'à l'équipe wana Mazembe, ils allaient pour la gestion nango sur tout le plan. Les couleurs à Moutou ya Moïse Katumbi, ils ont quand même na aliment. Toyoka ba détournement de fontaine, agati équipe wana. Toyoka ba makambo ya ba maguite, ba mafiate na kati équipe wana, c'est-à-dire la gestion d'abord équipe wana, ça nous dit quelque chose. Alors, moi mon candidat c'est Dr Mukwege. Bino mo boye, bizana ngo tulikamba o kakolate. Mais na lingaki na kota na circuit moko bien fermé pour comprendre l'agenda ou le carnet d'adresse de Dr Mukwege. Na koti na fouiné, et malheureusement, Dr Mukwege est limité dans l'Union européenne, quelques 3 pays qui le soutiennent. Donc c'est pas beaucoup pour le Congo. C'est pas vraiment beaucoup pour le Congo. Alors, on a un koti il y a carnet d'adresse, il y a Fayulu. Et j'ai vite compris qu'il a renouvelé qui contact n'a été. Parce qu'ils se sont dit, et bon, Makamunenge Kendelaki, Union européenne, Azalaki, Union européenne, Azalaki vraiment la main noire, les colos, il y a Makambo ya Fayulu, donc, Américain, l'Inga a créé une espèce, il y a guerre invisibilité entre l'Union européenne et les Américains. Donc, Bangonyon so bakendaki na ngambo ya Félix Chilombo, peseki ema beaucoup. Mais par contre, il y a eu une guerre noire entre l'Union européenne, les États-Unis et la Chine. Chine a botolaki bango presque 80%. Il y a notoriété, il y a Chilombo. Na ba makamunyon so ya business ya Congo. Et c'est pelé ça qui bangote. Ils ont renouvelé, parce que Bazalaï déjà dans le lobbying depuis 2018, où Moïse Katumbi n'a pas participé à l'élection en 2018, une partie à l'Union européenne et la grande majorité des États-Unis, Canada, Australie, pour soutenir Moïse Katumbi à 1000%. C'est pour cela que je regarde le Congo et les Congolais pauvres. Mais les gars, si vous voulez développer le Congo, si vous voulez construire des autoroutes, des choses qui n'ont jamais existé au Congo depuis que le Congo est Congo, c'est Moïse Katumbi. On a Bisabino ezali vrai. Avec Moïse Katumbi, développement, c'est-à-dire un grand chantier pour le Congo dans le vrai. Beaucoup de monde que Congo ils vont pas sous la Congo autoroute.
ba supermarché à minene modèle les États-Unis avec Moïse Katumbi. Et avec Moïse Katumbi, le Congo, et comme un pays où il y a sur bana ko envier koya koluka musala koya ko vivre na libota nae. Avec Chilombo, oubliez ça, vous répétez 5 ans les Suzukaning Bosali 5 ans, les Chinois vont venir construire Rio Arena, Basali Bino Nini Subolingaka. C'est que le Congolais, parce que lui il travaille à travers le cerveau des Congolais. Centre culturel, Rio Arena, Babongsi Bino hôpital où il n'y a pas un suivi éducatif sur nos médecins, les médecins sont Congolais 80% ils n'ont pas le métier dans ma boko na bango. Donc et sengeli d'abord ko éduquer Congolais après ko l'accès Congolais ndengeni ya ko ikotonga. C'est-à-dire on ne peut pas demander à quelqu'un qui ne sait pas conduire une voiture et tu lui donnes la clé de la voiture. Il faut d'abord apprendre à quelqu'un à conduire la voiture et puis tu l'offres la voiture. Donc ndenge moko na Congo. Tokoki koyebisa bato te ke bon sikoyo to bando tonga mboka te toza mayele te toza bazoba oyo baluba babenga batidingiding esengeli babanda ko rééduquer biso bafungola ba centre ya minene ya ba formation basala appel na l'étranger au bayebi to somba ba brevet, c'est-à-dire ba brevet zali ba bongo ya bato ba bomba quelque part to kundula to ba mayele na bango yango babenga ba brevet. Brevet nesi ya ko fabriquer nesi ba machine ya fufu bisomoko, brevet nesi ya ko sala ba route ba autoroute bisomoko, mais kolego ya ba congolais bango moko ba banda ko sala ba autoroute yango balobaka Chilombo amekaki yango batikala ko tekela ete Moïse Katumbi ke ko sala demande wana na Australie balobi on est prêt ya ko pesa yo plusieurs brevets pour apprendre aux Congolais comment faire ceci cela ceci cela ceci cela. C'est hyper important. C'est très capital, les gars. Ngana Hollanda ba discours na binote na moni batebele ba fingi nga o ndenge ni yoko igolo ba makamba Moïse Katumbi. Mais na loyi makamba Moïse Katumbi eza clair. Eza clair, eza likambo to sala ba débattre to vanda. To go ya biso nyos to sangani to conduire Chilombo to tia mokwege pour Fayulu il faut oublier. Fayulu il faut oublier les gars. To sala choix moko na ba sentiment Fayulu aza sur na carnet d'adresse ite. Les États-Unis, le meilleur président de tout le temps, le meilleur président de tout le temps des États-Unis s'appelle Bill Clinton. Vous comprenez? Bonjour maman Patricia Unamaka. Le meilleur président des États-Unis de tout le temps, où il a battre record, s'appelle Bill Clinton. Le deuxième président des États-Unis s'appelle Donald Trump. Batouana batombola. Économie États-Unis ba silisa chômage na ndenge ya mukete. Mais américain balobaki non bino lisute bozala mpanzi. Tu as besoin de battre mususu. Mais il faut faire aussi comme ça. Chilombo a échoué sur tout le plan. Azana carnet d'adresse moko limité, il peut rien faire bande konanga. Il peut rien faire. Regarde. Plus de 300 millions à l'obia tonga centre financier pour na ba pour na bisika banoa ko vanda baye bandeni ba ko yiba mbongo na caisse à l'état. Mais c'est dingue ba bloka ndengwana. Vous savez avec 300 millions vous pouvez faire quoi? Avec 3 d'ailleurs bazo détourner à tout moment, bazo yiba à tout moment. Lelo to monaki kaza dia le kaki alobinini. Il a fallu 8 millions, 6 à 8 millions pour nous organiser j'ai à francophonie. Mais bon, voilà, avec le temps, le budget, comme on a 322 millions. Mais ce n'était pas 322 millions, les gars. C'était 582 millions. Oyo bango ba bimisaki na kesi ya l'État sans que ba même biso na ba justificatif ya kolakisa biso bo solo na bango na makambo ya organisation. Et vous croyez qu'avec ces gens-là, le 10, le loto za le combien les 7, le 10. Kuna na kati bake kokutana na société moko boye russe tango monaki ministre de la défense akendaki na Russie ko lukama kama minduki or que Russie aibisaki bango que tozana client moko potentiel o to ko livrer ba char, ba hélico, ba drone pour le moment tozana marché musuté patienter jusqu'en 2024 na mois de juin bozonga les sous bango abi eleki musika biso tozana besoin ba matos.
Alors, si na ebisi bango, bon, voilà, na ami moko, akoki ko livre bino, akubia, maneke ya nkolo, maneke ya nzambe, balobi tembele, maneke ya nzambe, beau comme un Dieu, la taille de Dieu, maneke ya nzambe akubia, salam bizef bisigo zali. Alors, riche ba bisi bango que non, tous un client moko boy soy bolingi, biso to goza ba commissionnaire, to keyi ba livrer bino ba moi quelques voitures de voitures blindées, ba biloko wana bo, ba biloko wana ezali mingi pona ba frontière, hein, ezala ba biloko ya guerre vraiment te ko kene. Alors le client nous ou le partenaire c'était l'Arabie Saoudite. Entre-temps, bango pe baza na relation na Arabie Saoudite, mais na compte ya business, moi ba kende bango mo ezate ba ke ba tekeli bango ba biloko mo bazaki na besoin à plus ou moins 120 voitures blindées. Alors tant ba komi kuna Arabie Saoudite déjà livré qui 33 na Soudan du Sud. Abi si bango bo ezana mai e mi komeli kututé. So bolingi to benga bana mai comme ça et le ko ezaka pembeni na Congo et kota mbala mo na Congo bango to kopesa bango mususu. Et bah bengi Soudan pe ayo kondima. Alors maman Patricia lobi que Moïse azalaki gouverneur ya Katanga mais a développé qui Katanga te bon le loi a développé Congo. Ça c'est une bonne question. Azalaki gouverneur, je crois pas que n'importe à Kabila ezalaki na déséquilibre où il faut développer seulement Katanga. Tout le monde qui biso nyonso 5 chantiers zalaki mingi na Kinshasa soki totali malamu. Mais est-ce que et ça la musala et ça non musala te. Toujours le sikoyo makambo ya présidence de la République parce que tout tie mingi xénophobie, racisme, tribalisme, surtout na biso baluba. To voter gaka, to yebi tata na ye na mama na ye. Oh, bon mama na ye na tata na ye ba garantisa nini na Congo. Tata na ina mama na inde baza na droit ya koloba ke mwana na bango azala mokonzi pour développer Congo. Est-ce que ça a sens? Asali 50, azaki na tata na mama. Asali 5 ans. Ba détournement o ya sali na kesi ya l'État. Mafia o ya kotsi na mboka. Ayeba kite ke tata na ya azali congolais. Mama na ya azali congolaise. Tanga zo sala ngo azaki na mawa na bino. Botala ba intérêt ya Congo. Botala ba intérêt na bino. Ndenge ba policiers batalaka ba intérêt na bango bino pe peuple sengeli botala ba intérêt na bino même muto ba obenga mupaya soki akwa ko tongela bino mboka soki akwa ko bongisela bino makambo ezali clé ya mboka na bino mais botika 5 ans ngai na opesa Moïse Katumbi 5 ans soki na moni ya ko bongisa boya ko sala boya et en plus akeko solola na ba multinational moko ya minene baza ba Yuda bazala na États-Unis ba obaga okota ba guerre ya ba M23 makambo belé que yeso wa comme président bango moko ba milongo akuto avant Simba bango ben ils ont pris des accords que bon voilà ceux qui a comme président ba makambo na ba M23 et si là supposons que yoza muta Goma muta Bunia oza mutu ya Kanya baonga siko muto azoela yo proposition ya ndengo wana ki a aussi sa guerre et il a dit ça lui-même qui a causé sa guerre. Et il parle souvent les Américains. Bon, on a un carnet d'adresse américain. Ce qui n'était pas donné à Chilombo. Chilombo n'a pas avec l'ambassadeur américain, M. Amer, basala qui tout possible pour faire page à Liboso relationnel naba américain, mais tigala kokokate. 5 ans, on n'a pas vu un seul investisseur. Mais vous avez un homme en face de vous. S'il prend le pouvoir, il est lui-même le premier investisseur à Congo. Avant que l'investisseur Moussouya Bayuda, Bakotongela Bino Botoroute, ba société aminene, Babanda Kosela Bino, ba plantation, Ndenge Basala na Israël. Moi, je vois que pour l'intérêt du Congo, j'ai choisi Moïse Katumbi. Pour l'intérêt du Congo, j'ai choisi Moïse Katumbi. À ça même âge na Chilombo. Babotemi na 63, 64, Bangoumi Balé, même âge, 60 ans. Je vois que l'homme idéal pour le Congo, pour sauver le Congo, tout le monde a baptisé xénophobie, c'est le côté. Barack Obama peut t'attendre à Kenya. Et vous savez le côté bandeko. Pour l'intérêt du Congo, l'homme qu'il faut, je pensais que c'était Mukwege. Mais Mukwege a rebandé la biso sur vie à zéro. On a tant souffert.
tokobanda kotonga mukie na ye et puis on n'arrivera pas. Tokokoa ko stopper ba biloko wana nyonso te o ezo ko envahir biso. Mais l'homme qui est prêt pas à se sacrifier pour donner le résultat, mais à mettre seulement une signature pour que ça soit ainsi, c'est Moïse Katumbi. Ah, Google yo bani osa la campagne à Moïse Katumbi. So yo nazolo beza campagne à Moïse Katumbi, mais c'est bien. Mais c'est bien, ils ont dit na ofungula bino ba réalité o boyebite. Ba réalité assez. Bolongwa na makambo ya tribalisme na ya xénophobie que Chilombo tata na ye congolais, maman na ye congolaise. Yende soka vandi wana Congo bongi, détrompez-vous. Bon ça sur 5 ans et ko le kaboye. Mon vidéo et ko tikala pendant 5 ans na notela ga bino ango. Na notela ga bino vidéo. Na ebisa ga bino ni. Na lobaka na bino ni. Lelo boko mulela abisika wana siko ngana okoma na muta Chilombo. Na ko mulia na ngapa ya Chilombo, na komisiko ko combattre bino bato boponaki ye. Parce que bomona ga musika te. Eza ndengo wana. Omone tozabwe. Fin ya ba choix eza lelo. Nam to komi na ba élection te. Fin ya ba choix. Mama wana azonyo kwama. Ba ebisi ye bon. Mama yo tanga mingi ozana ba diplôme belé, mais tata wana alingi abala yo. Azali Yuda. Ozonyo kwama na bana. Undimi libala. To ndimi mobola moko ya Congolais o akokwa kobokola bana na yo te batanga aya ko bala yo. Mama wana tali alobite na ndimi libalo ya tata oyo ata bazolo bazali Yuda na ndimi libala na ye. Tata oyo aye azongisi bana na ye na kelasi abongiseli endako e babani ko vivre na bango ti liwa bakufi na bango. Intérêt ya nani ya bana wana te. Bana wana lelo bakomi batu batangi bakomi ba professeur d'université. Pona tata oyo bafingaki mopaya yende mutaboko libango. Siko yo ko akopesa discours nini ya mabe pona tata wana ya mopaya na miso bana wana. Bakobeto bambata te. Bakomunu zoba. C'est exactement eloko yolinge salama na Congo. C'est à vous de voir intérêt na bino. Tala intérêt na yo congolais, intérêt no na Chilombo zanini. Obinaka. Oyembaka. Omona ba mbongo ezobunga, ozoseka. Poza mwana na biso. Tata na ena mama na bazali bakoko na biso nde intérêt à Congo ya ngwana. Mais soyons intelligents même une seconde dans votre vie. Soyons intelligents même une seconde dans votre vie. Logique ezali claire. Muto ya ko développer Congo en un clin d'œil. C'est Moïse Katumbi. Failo na imsi bino kanel d'adresse c'est bakanga eloko eza sokunate. Atikali kaka na mon pépé ya 2018 ya mwetikali na ye ya batu mingi bazape na sima na ye, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Kengela na campagne oyo mutu nini oyo pena baza ko telemela na ndenge ya mabe. C'est pas Mukwege. Mukwege si ba comprendre que azali base na ye c'est l'Union européenne, il n'y a rien. Il n'y a rien parce que l'Union européenne a un problème belé na Ukraine makambo belé est déstabilisé héros pour le moment. Mukwege était Union européenne. Et puis Mukwege, à 80%, ce sont des Britanniques et le Français. Ba Belge kutu bazana simate. Donc il n'y a rien. Na Mukwege lo gwezate. Ngabe na yiro la bino na baneko qui patriotisme qui était Mukwege ou rien. Otala makambo buena misu. T'as l'intérêt na yo ndeko. T'as l'intérêt na yo. Biso na diaspora. Bokota na page ya Moïse Katumbi botalate. C'est pas quelqu'un qui sait parler. Mais oyo bazoko mana ba secrétaire na ba papier ndeko bokota botanga. Na website bino mutazana meilleur projet de société le Moïse Katumbi na bango nyonso azate. Et la plupart sont de guignols. Aujourd'hui Denis Sanga pour nani bango nyonso bayeko se rallier. Matata mponyo bayeko se rallier pa onani. Matata Ponyo qui déterminé à battre campagne na ye parce qu'il y a ngambo à est wana ba soutenir ye, mais il a vite compris qu'il ne peut pas. Il y a un politicien azana katit. Sikoyo Moïse Katumbi a bengisi bango nyonso, il a fait appel à Mukwege et Fayulu. Abike boya
tout ça là, candidat commun, tout qui est dans l'élection, après avoir ça, tout kambambo kabiso nyonso, ba ministre ba kozala, ba premier ministre, ba gouverneur, tout kambambo ka, tout développer mboko yo plus vite possible. Et comme on a tout ba critères, ndeko na ngai, Fayulu okocha critère tena Moïse Katumbi, carnet d'adresse na yo kokangote. Et ça clair, et ça clair. Biso ce peuple peut monter l'intérêt na biso, pour bino pe ba politicien boko monter l'intérêt na bino. Otonganda kuna yo bongisa ceux qui nuni Black House na yo ceux qui Waterhouse na yo na habité. Ah, biso pe peuple to monter l'intérêt na biso. Siko nzalo to za nango. Moïse Katumbi azana loso, azana fufu, azana masango. Fayulu aza mwana mboka. Akosomba soki azwi bokonzi. Chilombo akosomba azana na bitumbe bele. Mukwege ba prometaki ye, mais Moïse Katumbi azana nguna maboko. Siko biso azana nzala. Ndenge to abweto ana nzala. Sengeli to pona muto akopesa biso loso lobby. Obile ko binso. Siko yo to pona mwana mboka, to tata na ye, mama na ye, to lia nano, to zo makasi. Ah. Il faut boter la bentere na non ndeko na bolo ngona ba sentiment. Ngatala, est-ce que bino boko convaincre ngana makamba politique? Naza patriote moko ngai, au moins na loba nini, candidat na nga mukwege ou rien. Na suka wana, na saraka ba débattre, bo mona nga na oloba ke Fayulu candidat na nga. Na yibsaka bino ke carnet d'adresse ne a déjà effacé. Conjuguez-le au passé. Chilombo conjuguez-le au passé. Na loba na bino. Na zaiki na ba doute mingi na vanda ki 2 semaines d'enquête. Il y a investigation sur Moïse Katumbi. Qu'est-ce qui est caché derrière Moïse Katumbi? Quand je vis ça, je dis, oh, total, on a intérêt na biso. Intérêt na biso na nous d'abord. Yo mona ba ministre Nyonso, premier ministre Jean-Pierre Bemba, bazolo bela Fayulu, bazolo bela Mukwege, ba olobele na tina nini. Et il parle qu'il y a Moïse Katumbi. Parce que ba yebike, ce monsieur-là, ce qui a yé, a changé ma communion sur le Congo 60 ans, 5 ans, 65 ans. Il a encore l'énergie. Il peut encore travailler. Travailler. Pour le mode de vie, il a un mode de vie à Chilombote, ni à Fayulu, ni à Mukwege. C'est un homme simple, humble. Malgré tout, il a travaillé avec Kabila, ça ne me plaît vraiment pas, mais lorsqu'il s'agit des intérêts du Congo, 5 ans, ils étaient tout ça, on a Chilombo, il y a zéro. Aucun emploi congolais a eu un emploi à mon côté. Et qui est rapide, hein? Alors, tout ça la bouille. Ceux qui ont ça Chilombo, n'engagent tous les gars à la moto, mogo tous bien à celui de père et de mère, et na comprendre pourquoi Noël Tchani était à Kinshasa. Pour l'année Noël Tchani à Yaki, c'était juste pour contrecarrer le projet de Moïse Katumbi. Point barre. Mais je vous dis, les gars, oyebi soki na bandeke oboko laka, oso boko la bandeke ya mike, baza ba couleur belé, bandeke yango. Et que ndeke moko azaka makasi, oso comprendre te o ndeke nini. Un jour oyo comprendre que ça nango aigle. Donc ba pesa oka bana ndeke, ba biboko la no bana ndeke. Mais ce ko bana ngoto ba niko kola ndo ba niko différencier ndeke oyo eza épervier, ou eza perroquet, ou ezali roucoule, ou ezali colombe, do oyo mona siko ndeke moko ezali aigle, ba yebani basakanaka, babundanaka te basakanaka, ba yebani bandeke na yo. Mais tango yo comprendre siko ndeke moko azalaka wana za munene boye aigle. Olala nzala te, bandoke no salaka pêche ye moko kuyaka na bambisi. Okoloba te ke te ngala lingaki bandeke bazala mike oyo munene na bwaka te, oko profiter na ye. Profitons de ce monsieur. Tolia ye mbongo na ye. Abongisi biso Congo. Asala mwa abongisa village na ye côté kuna ya Bakatanga kuna. Mais quand vous partez là-bas, vous dites que vous êtes à Miami. C'est-à-dire, c'est un mec qui voit des choses à une autre manière. C'est-à-dire, il y a un Congolais,
Il est au Congo, mais il n'est pas congolais. Il fait des choses pas comme des Congolais. D'ailleurs, quand il parle pas comme un Congolais. Même son Swahili, c'est pas comme le Swahili des Congolais. Quand il mange avec des gens, tu vois, et là, on y a bango bazo bangela. Bomoni bras droit na ye. Muto azalaki na ba dossier minene ya makambo ya mbo ya ba mbongo ya ba dépense ya mbongo ya projet à 100 jours. Les projets au Baïbisaka bino que 62 millions. Oui, à 100 jours. Mais non, c'était 580 millions. Oyo, Vital Kamerena, Chilombo ba détourna qui na premier mois ya campagne, ya mise en place na bango na pouvoir. Okende wa uchibokufa. Mais il était assassiné. Nangambo ya pouvoir. Et yesiko mutaki na ba dossier nyonso wana ya makambo ya Chilombo ya projet ya Chilejelu projet à 100 jours et ça na bureau ya Moïse Katumbi. Ya omoni lo liboso basalaki bakamati ministre ya justice batie proche membre ya famille ya Chilombo. Bakamati justice congolaise ba bloquer yango. Pour poursuite moko salamate et loko moko pe lekate. Siko bango lo ezo bangisa bango ke Moïse Katumbi so comme président dossier wana ozonga siko na ministère ya justice. Balandela siko mafia d'état structuré oyo Chilombo salaki na compagnie na ba amina ye ya Belgique. Ya omoni na Jean-Pierre Bemba oyo kutazana ye na ebi azoko même ko télémater pendant 30 minutes. Makolo e gombama. Oléa ko lobela plan de société ou projet de société à Chilombo. Azuya nega ko finga Moïse Katumbi. Babamba libanga na manga mobesu te. Na manga kotela. Au moins de plus en plus campagne ezo fungama. Moïse Katumbi azo tia makolo bisika nyonso. Et d'autres Congolais commencent à comprendre. Bolanda ki image moko dernièrement na Kwilu. Atongelaka bango ezaki na 2021. Pendant ba confinement wana ya ba COVID-19 ka bamba na hôpital matériel nyonso akotaki na kati ya haut de gamme. Gouverneur akenda kata ba singa ba courant ba nini groupe électrogène à botola et aussi longtemps allé à l'hôpital les osunga bato. Les gars, tout le monde a la xénophobie, tout le monde a racisme, tout le monde a tribalisme. Biso peuple, ngana peuple. Total intérêt na biso. 5 ans ils ont rebellé. 5 ans ils ont rebellé. Nansi bino moko bo changer discours. Bo changer discours. Na ofungula bino makambo kati. Bo pesa Chilombo 5 ans, vous allez continuer comme ça. Si 5 ans sili basali 10 ans na bango, ba komo luka CG akoma président, ba komi ko tripoter, ba komi ko memabino et bo za son énergie à osala combattre. Vous aurez plus l'énergie de faire combat. Tu as déjà là 55 ans, tu as déjà mikolo à deux fois. Relève ezate. À deux fois relève ezate, ba jeune nyonso bazo bota mabaza ba suiviste, ba malanda ngombe, ba ozasu énergie ya bisote. Il est grand temps de stopper makamu nyonso. Tozo position na biso. Tozo position na biso mbala moko. C'est notre intérêt. Tolongwa na babiloko ya tata mama ezo distraire biso ezan intérêt na bisoté. Celui qui nous tue c'est notre frère. Celui qui nous tue c'est notre frère. Celui qui nous maltraite c'est notre frère à nous. Celui qui nous rend la vie difficile c'est notre frère. Mais faisons les choses autrement. Bakosa yubiso mingi, Moïse Katumbi, aza Zambien, Moïse Katumbi, aza Italien, Moïse Katumbi, azali grec, Moïse Katumbi. Mais ce mec n'a jamais été en Italie, n'a jamais été en Zambie, n'a jamais été en Grèce, n'a jamais été ce qui wapi. Il peut aller en Zambie, il peut aller en Italie comme il veut, il peut aller partout dans le monde. Mais il n'a jamais grandi là où vous dites. Il a des amis d'enfance. Ok? C'est pas ça qui compte. Qu'il soit américain, qu'il soit australien, qu'il soit... Mais quand il se dit il est congolais, il veut développer le Congo pour les Congolais. Moi, je l'ai choisi. C'est ça qu'on dit. Nathalie intérêt nanga étant que Congolais. Et je l'ai choisi.
mwasi ya malamu mwasi kitoko balobi ki o mwasi wana azali tanzanienne aza boboto bakongolaise baza kosala buzoba banini nazwi tanzanienne navanda na ye nazala na kimia soit eza clair. Alors, Patricia Ounamaga alobi, est-ce que Moïse Katumbi tanga azalaki gouverneur, azalaki na carnet d'adresse ité pour le long? Non, carnet d'adresse, bah, on peut ça, on a gouverneur, tiens. Ouais, ça m'a gouverneur, tiens. On ne traite pas les choses avec des gouverneurs, on traite les choses avec les gouvernements en place. Et gouvernement en place, ils allaient structurer dans plusieurs ministères selon business nini ils en a kati ya gouvernement wana. Alors, Bogoso aloko makambo itali mine, ils allaient gérer dans ministère ya mine. Makambo itali ba infrastructure eza ministère du travail et des infrastructures mutaso qui parana bilogo wana. Donc un gouverneur aza loko la représentant ya ministre moko boye songolo. Vous comprenez? Alors on a Congo loko atozana état fédéral. Bon, bah, état fédéral ezali loko la gouverneur nyonso azana gouvernement na ye. Sadine singobila za wana azana gouvernement na ye zapela ba ministre nango. Donc gouvernement central siko ezali ya Sam Malukonde yende siko azako gérer ba gouverneur nyonso lokola ba petit premier ministre na ye. Donc eza état moko fédéral, je dois aller déposer les enfants à l'école, ne vous en faites pas. Donc voilà, carnet d'adresse ya Moïse Katumbi est incalculable. C'est incalculable, c'est incalculable. C'est incalculable, les gens ont discuté, biso tolaki aveuglé, na ba xénophobie, na ba émotion, na ba sentiment que Chilombo, tchetu, mwana na biso, wewe tchetu, mwana etu. Tokufa na se ya tchetu. Tolanzana. Tozokosama bango bazo yiba baza kolia ba jet ba champagne. O mesiko to fungoli miso. To fungoli miso. Namoni mabe ya Moïse Katumbi te, je le choisis et je le vote pour l'intérêt ba congolais. Nazaka na poto. Nazaka na poto. Na otika lo bénéficier lo mo Congo te. Soki ya baniko bongsela bino ba baniko lia ba baniko mela, mukolo mo te na roya, ba congolais ngabe na salaki boy po le lobo ba na rolia bien. Bo famille moko moko etela nga $1 na otika lo sala ngote. C'est pour votre intérêt. Nazana ngape na projet moko te ke na ya na Congo na koma soki député. Non, ezana ngote na mutu nanga. C'est pour vous. Et c'est pour cela que je dis que art, on s'arrête là dans le scénario, nous sommes salami à faux président, makambo belé. Faisons route ensemble avec ce monsieur, Moïse Katumbi. C'est l'homme idéal pour le moment. L'homme idéal avec son carnet d'adresse à quoi développer mboka wana na clin d'œil paf. Bobani go mona misala. Bobani go zwa misala, bobani go kene misala. Bozongeli go kene misala ndenge zalaka kala. Chilombo kokate. Mkwega okokate aza moins relationnel. Faille le tout carnet d'adresse et c'est Kangama. Et je vous dis, avant tout comme le 17, moi je vous dis, bon mona ba osala réunion moko munene ba koya ko longola ba candidature na bango po batika mutu moko. Ngana zo ebisa bino. Na beti la bino mondenge. Tozali awa. Avant tout comme le 17 ciao. Réunion moko munene ko salama. Mukwege to failu moko bango mibale ona ba ko longola candidature na bango po ba ko soutenir Moïse Katumbi. Tozali awa. Oh non, le banabino eza masolo ya se, eza masolo to betaka te, eza ba émotion te ba sentiment te. Yo bomoni nga nazo sala ba émotion, bino na nganani ya banaka Mukwege. Nga bana oyebi mbula na banaka ko soutenir Mukwege. Ba conférence nyonso ya minene na Mukwege na zanga te. Nazo na Mukwege tina ba Belgique tina ba Hollande. Bino bo yebi sanga lika Mukwege te, mais na kengela ki Mukwege, il est limité avec l'Union européenne et les OPZT, ils ont pas problème belé à guerre na Ukraine, ça pèse pas. Et les filles, allez dîner et puis j'arrive là. Prenez votre petite déj. Donc, tout ça, là, nengwana, baramai, nga na suki na ngawa, oyo na yegi na ngawa yebisa bino, na forcé mon tout est. Mais nga na yebisa bino nga botal intérêt na bino. Botal intérêt na bino na vie à souffrance, bozana, bouti au l'excès, 18 ans plus 5 ans. Botal intérêt na bino.
eloko wana lalaka nango natala no intérêt nanga so omoni intérêt no eza na Moïse Katumbi ke akoki kosala quelque chose pour na vie na yo pour l'avenir na yo voter so moni bon makambo ya oyo ndeko na nga chetu mwene tu voter na yo Tshilombo ozano libre ngana na koya ko tindi kote na sima mu Congo voter Moïse Katumbi soki oko voter no Tshilombo etali yo menga onde na funguli yo ngai na sali banquête ya minene na ko pesa bino makambo belé ba livre ba dossier ya mutu wana Moïse Katumbi aza imbattable carnet d'adresse eleki munene mingi nalobi carnet d'adresse na eleki munene mingi so vaina mutambongo okoma nani o mutambongo o bongate so vaina muyibi okoma nani yo moyi bato nyonso bayiki na Tshilombo te basaki ni bayibakiti parce qu'ils savent que notre chef c'est un tchécouleur c'est un muyibi so vaina muto azoluka yo okoma nani okwa molukiti failo azoluka te mukwege pe azoluka me muto azanango ta yo moko oyi za zoba boye ndenge nini oyi za zoba boye ndenge nini muto azanango déjà ke soki otandi loboko zwimbala moko tala intérêt na yo Congo eza ya yo c'est toi qui décides c'est toi qui dis oui ou non sur une personne. Quelle est la meilleure personne devant toi qui peut t'aider, qui peut te donner du travail, qui peut te changer ta vie? Ils sont tous là. Tshilombo est là. Tu veux devenir voleur, allez avec Tshilombo. Tu veux chercher la vie avec Mukwege, allez chercher la vie. Tu veux chercher la vie avec Fayulu, allez chercher la vie. Tu veux prendre ce que déjà Moïse a entre ses mains, allez-y, demande-lui. Il te donnera. Il te donnera au-dessus de tout ce que tu manques. Alors, sois clair. T'as l'intérêt na yondeko. Et ndeni bakola musao na pongi ya mukebo la likaka sikoyo bazola musao tango na ibwe koningiso na ningisi yo koikola mukate tala intérêt na yo tala intérêt na yo ezali wapi likabo yango yo makabo yango bateli yo na se tala intérêt na yo cette fois-ci meka kozwa bonne décision ya vie na yo et mema yo liboso mbala moko meka o meka pete uzala kala makambo bakosaka yo meka batu bayaka poto ngana ko bala mundele te ngana ko bala basi baze belé ya mindele zwa moko ndeko na ngai talo kokisi 48 ans zwa moko bana kosala vina ate ngai fona tinda kaka mbongo na Congo na bengisa nkasa ya mboka 50 ans yangi te nazwi petit moko boya muzungu mikolo ya soko zwa na 30 ans tango yaki nde bana sikoyo bake ba université ponini ozana mentalité moko ezonga sima et tu sais pas voir ce qui est de bon de ton côté, tu sais même pas choisir, tu sais même pas faire un choix judiciaire dans ta vie. C'est déplorable. Voilà. Bobi ngai na kopesa bino inadopte nga pona ni makambo ke na gamba umba. C'est-à-dire parce que naza pena mwasi moko aza makasi mingi, une femme battante, ceux qui t'ont eu décision habito tia moto. Autant to tia moto simbi. Yango bomoni na zanga ka elo côté. Et j'ai fait des choses avec ma femme, je vous dis nzamba batela biso apesa biso longue vie. Et moi si pende singela ki na ngana vie na nga yeyo. Yeyo vraiment moi si boyo mona tunto sala likambo boko mona usoko meko ebisa moto mutako mona bino lokwa batama boma. Combien 400 000 mais au moins madame na nga bi totia moto bébé. Tout simbi ponini tozo tal intérêt na biso. On fait pas des choses comme les autres. To sala makambo lokwa ba misusu te. Ti lelo bazana na nzela musika tozo tala bango na senenge bazo mata ngomba. Biso tozo ki avion mbala moko to komi na sommet ya ngomba. Avion yo balobi ke yo no avion yo. Ba Zimbabwe muto bazo kumba onso bime non même ba Zimbabwe problème na te ba africain to kota to koma na biso te biso to tambula ka makolo to komba mais tozo tala bango bisika batikala ki mawatro tala intérêt na yo na vie ndoko wa comprendre qu'est-ce que tu dois faire. Merci pour la lelo.
Mbote na biso na bino moins 10 minutes ya mokie. Botangaka titre na tieli bino, c'est hyper important. Ce que vous kota, vous partager pour bloquer vidéo pour les makamoko très sensible. Quand tu entres, tu partages la vidéo pour plus de vie. Pour na bande comme soupe ba meka kolanda vidéo oyo. Na pesimbote na équipe mobimba ya Tolobe la vie avec le président, le directeur en scène, Papi Gen Tolobe la vie. Maneke Nzambe ya Kubia, balobi ya Kubia Tembele Joe, maneke Nkolo, mbote na mama Christine Matondo, balobi Richard Mayemba depuis Calgary, 11 hier Mulisho, muninga ya Pichudi ya Nsangu, edo yikwa le procureur, vena ngasam yula mwanda modogo, basalam Bizef, oncle Blanchard Beto, mulungweze ya Sombo, mena pesika mwa mbote na bana mayuana, Blaise Mafutol, Ilondo zible pesi bino bambote ya trop balobi États-Unis ne tombera point, balobi États-Unis ne tombera point. Alors balamai na ye ko so bino mwa ngonga mukie parce que là nazo bima vraiment il faut na kota déjà autoroute nazo so bino ngonga mukie na meka koyebisa bino makambo oyo eza koleka ya somo, makambo ya somo bino bovandi orke na nkuku na molili makambo ya somo. Nasalaki récemment vidéo moko na yebisaki bino il faut botala intérêt na bino. Nalobaki na bino bandeko il faut botala intérêt na bino. Boyebi mwasi oyo ayebi vie. Alingaka pe mobali oyo ayebi vie. Mobali oyo azali courageux. Mobali oyo akozwa responsabilité na ye na kati ya famille. Mobali oyo akozwa batashi na ye na kati ya famille ya kobokola bana, koeduke bana, kozala présent na kati ya libota. Mwasi moko akoki kolinga ye mobali fainéant te, alalaka amelaka masanga alangwaka asubaka na bilamba, asalaka eloko te na libota. Okozwa mwasi ya malonga te, mobali il faut mitia na responsabilité na yo. Soki mwasi abandi ko remarquer que mobali oyo asalaka eloko te, libala ekokabwana, mwasi akoluka mobali oyo akoya kobokola bana, akopesa bana éducation. Soki mwasi azotala ba intérêt ya libota, mwasi aza komona aza na ba intérêt na ye na kati ya libala, babenga yango piste d'investissement. Libala ezali bisika mwasi ayaka ko se investir. Akoki kolinga investissement moko te ya mabele ya ezanga tina. Mais bino ba Congolais makambo yo euti na bino wapi? Que botika ye aza mwana mboka, mais vous mourrez de faim. Vous avez pas de travail, vous avez rien. Yazomela. Il y a 2 mois passés, maman Marcha Kendaki et Sika Moko Boya Bengisaki ba mama ya baluba. Ezalaki en huis clos. Motako ta na téléphone ite ba botoli ba tunyoso ba téléphone. Mais boye bigaga mon pépé kotaka na esika nyonso ate esika oyo bakangi porte malamu mon pépé kokota kaka moto moko akotaki na telefone afilmaki na telefone caché makambo nyonso milulu nyonso oyo mama ya Chilombo asololaki na bamama ya baluba ayebisi bango boye na Chiluba alobi mbote na biso bamama ya Kasai mbote boyebi na bengisi bino awa alobi toyebi ba mama boyebi biso baluba banyokola biso na Kongo yo mobimba bafinga biso bayina biso babenga na biso basala biso makambo nyonso ya mabe biso baluba ti lelo to sala eloko te lelo mwana na biso ya moluba avi pouvoir boyeba ke pouvoir oyo eza ya biso destiné pona biso nzambe mutatingi yango pona biso baluba tokozongisaka pouvoir oyo te ekotikana na Kasai libela oh nzamba zala na yo mama. Tango wana bino bo vote ye tata na ye to yebi ye mama na ye to yebi ye bo vote ye complot ya munene na simandako contre le Congo et les Congolais ezali ko salama makambo nyonso bayebisaka bino baluba boye lokuta wana ezalaka baluba ya mabe biso ba vrai baluba to balaka bikolo nyonso d'ailleurs nga naza muluba mwasi na ngaza mutando. Et j'aime bien cette famille. Ba beaux-parents na ngai bango nyonso on est vraiment en harmonie na sepela mingi. Nazwa chance ya kokota na kati ya famille wana. Bosomona. Biso baluba tozaka na biso na makambo wana te.
oyo bomonaka na baluba mosusu wana eza bango moko basalaka yango mpo babimisa image ya mabe ya baluba. Kende na bandundu baluba babala bambala nyonso bakoma basi ya baluba. Makambo ya lokuta oyo bakosaka oyo baluba boye baluba. Biso baluba toza ba Congolais. Toza baluba te. Toza ba Congolais tribu luba. Tokokota na plan wana te. Na minute oyo naza koyebisa bino ngai Google. Bandeko na nga na Kasai babengi ngai. Na Mbujimai babengi, na Lupatapata babengi, na Kabinda babengi. Balobi ke yaya coopération moko ezali awa ya kosakana te. John Numbi aza ko recruter. Et John Chubango aza ko recruter awa mabe vraiment donc tokokoma penda donc ba mbila penda ya makasi awa na kati ya Kasai. Nalobi ba petit oyo akokota na masolo wana kokufa lokola nyama. Ba uti ko former 40,000 militaires na Kibomango na Kotakoli. 80% ya ba militaires wana ba formés sont des Kasaïens. Yango mona ki tango bazoleka na nzela bazoboya koloba. Misuba yebi lingala te. Il parle que Chiluba. Ba militaires wana bomona ki ils ne sont pas venus ou ils ne sont pas formés pour ba kene na est ba benga na ba M23. Non. C'est une armée de Kasaïens. Armée à Baluba. Oyo ba uti ko formé avec le français, quelques Belges, quelques officiers militaires belges et égyptiens ba yeki ko formé na Kotakoli Kibomango. Si réellement bato wana 40,000 hommes wana bazalaki formé pour na est. Oga gite ministre de la défense ya lobini habito kotinda une dizaine de milliers de soldats na est. To kotinda to c'est-à-dire au futur antérieur. Tout ça la keba makama mabe zoya mabe koti Chilombo ayebike face à Moïse Katumbi aza perdant. Eza kutu ya kolobela te parce que bazolakisa bino ka ba image ya campagne électorale ya Chilombo boye na boye mais face à Moïse Katumbi aza mama na perdant depuis masola ba perdant e banda. Moïse Katumbi na regretté mingi parce que avant campagne alingaka sa la chaîne ya télé na ye pour alaksaka batu na mokili ndenge nini peuple aza sima na ye. Mais na regretté que aza ko se confier na ba chaîne ya mike oyo Chilombo déjà corrompre bango. Siko nde boko ya koyeba tina nini batiaki zobo ya betamaki na poto awa na niveau wana. Ozo ombrande ba image ya Moïse Katumbi zoleka te na ba NTNC bisiko bazo olola ye na ba Kasaïen azo tindaka batu bazo mataka ba avion bisiko bazo ola Moïse Katumbi nde biloko bazo laksa na NTNC. Mais je vous dis les gars, eza kutu question à plainte mais bota la projet de société za na Moïse Katumbi vous allez ouvrir la bouche. Et bandeko wana nyonso oyo ba soutenaki Barack Obama clan wana ya ba juif wana ya ba américain. Ils sont prêts à soutenir Moïse Katumbi et le Congo. Développer le Congo au plus vite possible. Toujours yoka kutu ba mirmir. Na bana mayo ba bengaki na Chicago abike moi mayo wana ba investisseur bazo proposer 450 milliards. 450 milliards de dollars et investissement. Côté mine, côté ba autoroute, côté ba infrastructure, il y a ba supermarché, ba parking souterrain. Bazo proposer et belé ya mbongo na ba yuda wana. Faut à la zoba, il faut à la moisi à zoba. Oyo avandi kaka na libala balala kanzala bakufa kanzala mobali amelaka masanga mikolo nyonso ya avandi kaka me okufa te. Na bana bo okufa. Na bana bo okufa. E mobali moko ya lobite il faut na bala yo na longolo na passion kende. Ye mobali wana tikali ya continuer vie ya kobala liso ya continuer vie. Mais yo longwana no na esika wana. Bino bokasi mwasi lokola ami d'achature. Aza mwasi wa kobala n'importe qui. C'est une femme d'affaires qui connaît bien la vie. A raison à rater mona ba femme congolaise. Omoni na pesa bino exemple moko pour comprendre vindenge zalaka. Tant on a poto ba proposer Google ba momi baza belé baza na mikanda baza ba foala boena boye tia mutu ngabité nazana mwasi na ngai déjà na bala
oyo ba parents ba yebi oyo nzamba yebi na akoya tokobala na tokosala nyonso babia koleksa RT ngabite moi si nanga une femme battante battante médecin de formation battante soki kaka boye to sangisi masolo babi bon ndengo moni mais ba proposer nga ba momi pe ba yoki ki ojo wana aza ye moko célibataire ba momi ba sanya fumbo ya ba sanya fumbo na ba makaya bu ba momi bazo ya kotika mais yango te qui m'intéresse moi si nanga tanga ye nanga tozala mikanda te na poto mais tobimaka tosalaka dans le noir yake na gauche na droite tant to yaka to vandi la releki ba projet il faut ba petit baya il faut boyena boye il faut bon yo le roi déjà to kokisi kisangala loko etondi zwana nozemi otikala na ndako ngamo na tia moto na musala momi azwizemi papa zongi su bulu aboti tozongi notikaka mwana ngai biloko nyonso wana ezaka na poto na leka yango ya komemaka bebe na maboko okende kotikaka pa ya nuno atikala na ye madame ake bulobo yo ke bulo tango kozonga tomboli ba poussette na bagara train tout esi na leka ba biloko wana ngana betelaka bino masolo po bo comprendre vie réalité ya vie nasi bino bomona ngo lokola extraordinaire moto moko boye posé ozokanisa amema bebe na maboko te amema tindika poussette te afanda aka na voiture mwana na te biloko étape wana nyonso ya vie esi na leka ngo tapo wana nyonso ya vie esi na leka ngo wana abengaka vie ya zéro ondimi na yo ke bobunda bobanda vie ya zéro bobanda otombwa mati 4 ans plus tard bapesi momi nanga mokanda nga akendaka nanga baboulot dans le noir 5 ans plus tard ngai mpe bapesi nga mokanda bosikolo wa tozwi eloko tobandoko luka tobalola siko page wana liboso ya vie ya zéro tolongoli yango tobandi page ya sika il faut tout ça la boue tout ça la boue dans 10 ans déjà il faut tout ça la boue ba petit nyonso ba ya to pe parler yoza na kara danzenga kara danze to za na kisangala mbongo tonda to ça la projet moko siko pour le Congo omoni wana benga via zéro basala ngona mutamayele basala ngona muto a makasi aza mayele congolais oza déjà épuisé okokaso via zéro te congolais oza épuisé kovanda na tilombo po banda susu koluka ba chinois ba ya suko exploiter bino batongela bino lisu mwa balabala bokasa boza su na temps wana te boza na mutoyo en un clin d'œil ta bokase tongami autoroute bandi ko tongama ba stade ya kitoko ba biloko ya kitoko ba supermarché ba société bandi ko créer oyo fabrikaka oyo montaka ba Peugeot oyo montaka et cet homme s'appelle Moïse Katumbi boza na choité. C'est à vous de décider. Na lobby te na tindi bino bo voter, c'est à vous de décider sur votre avenir. Na pesi bino exemple ya vie nanga. Na bandaki vie à zéro tina yeko zo mukanda 5 ans après. Pona zaki nengo wana na pona ki vie wana. Na boyi nanga okendo luka mwasi azana mukanda. Lobby abana ko bimisa nga mbwa na balabala. Na ngeno kotambola na matiti na mbwa nyoka swangai. Na pona ki eloko moko ya ngai moko na bandango na pasi na tombouama. Mais cette vie, vous ne pouvez pas développer ça avec Chilombo. Vous ne pouvez pas. Azane na carnet d'adresse. Bon, mon écoute, même ambassadeur des États-Unis, ce monsieur, pendant 3 ans, a tout fait pour nous relier Chilombo. N'a pas homme d'affaires américain, ni même le président Trump l'a jamais vu, ni salué comme ça. Akomo lukaye moko ba monate apesi Biden mbote na sommet à G20 ba éviter que quelques pays africains ba monate apesi mais ça c'est rien, c'est pas ça. Et quand je vous dis que Moïse Katumbi akuta na kana bato wana nyonso, Moïse Katumbi voit Trump à plusieurs fois. C'est pas quelqu'un qui est bla 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 bla. Ya on a dit bino botala bentéré na bino bandego bo tikala ba pauvre jamais. Bozana statut moko te na Chilombo ni na famille na ye. Ngana mona ki bande kwa Chilombo awa bande ko traîner awa na bana na ba poussette yezanga voiture zanga ndako ya malonga lelo ba kompe na ba carrière minier yo wasi bato wana ba olinga vina bango wana boya ko arracha ngo kaka boye na pete e baba ni ko bongisa ba force na bango ya soki ono ba publier moto mususu ono ba tricher ba élection na bango ba tie ba soda na bango na ba province e soki bitumba bimi
c'est ce qu'il est dans la tête ya bakassayen. Bino nde bozako lota, bino nde bozako sutuka. Siko na minute oyo ba kulisi moko ezoleka, Moïse Katumbi asengi na mukwege na failu ke ba okoka 100 oyo te. Etumba oyo kombo ba okoka te, ba ko se rallier na sima. Mais na yebi ki avant to koma le 15 mukwege akoya ko se rallier na sima ya Moïse Katumbi. Eza ndengwana, ndengwana ngeza ndengwana. Delice sanga ba nani nyonso wana na sima. Parce que besoin a bino un carnet d'adresse. Même à ta personne bino pouvoir, bon, l'exa 5 ans, on est sur le mois, l'exi 5 ans, il est l'autre côté. Jusqu'à ce que Chine a proposé ben investisseur privé. Ils en ont cité. Ton tous en a ben investisseur chinois, il y a État chinois avec le gouvernement chinois. N'engazo ça na ba Zimbabwe. Pour aller dans Zimbabwe, ils discutent avec l'État chinois. Bisoto a discuté avec la sous-traitante. Ils en ont cité. Au moins, tu as investisseur Mogazan a été. Même les accords sino-Congo, il n'y a rien. Rien. 18 ans, Kabila Tozub investisseur. 5 ans, Tchulombo Tozub investisseur. Et vous continuez dans cette vie. Vous avez l'avenir dans binote. Le seul montant où vous avez binote investisseur va créer ma société. C'est Moïse Katumbi. Mais moi, je ne l'aime pas. Pour vous dire la vérité. Je ne l'aime pas. Parce que dans nyonso babanego yebisa biso ekota biso na matoyi na sepelaka na nga na yete. Malgré tout équipe na ngezali TP Mazembe. Mais yé moko Moïse Katumbi na sepelaka na yete. Mais pour votre intérêt, moi je dis, oh, vous votez yé. Ah bon, c'est la bino quand même. Même à tabo sepelaka na yete. Vous biso ki papa na maman na bino avant na divorce itan molayi azaki yé moko mobali moko boye ya mbongo. Bino bozaki na ba voiture te boyaki na ndako malonga te. Si vous avez un mobile, vous avez un azu bino amemi bino pa na ye, bino nyonso bolingaka ye te. Aza munene papa kuta yaki tayi kitoko, bana nyonso ya basi bafingaka ye. Mais bozo liya biloko na ye azosombela. Bino bilamba na ye, bozo lata, mituka na ye, bozo tambola nango, mais ye moko. Mais ne fils que na kuku, na kubata, bolo bakata. Merci papa. Et ça suffit. Lui, c'est son amour avec maman Nabino. Ça y est, c'est fini. Bino bokola na bino pe boke vi na bino ya otikala na maman Nabino. Bolinga te tali bino te. Et tali ete. Et loko ezana Moïse Katumbi. Boluka nano bono pe bolia. Bino pe bomela. Bino pe bos travailler bobala boko mabato. Na chilombo non. Et loko yate. Eza ko tulikamba ko beta ba discussion te et loko ezate. Boko liate, boko melate, boko latate. Point barre. Point barre. Il oni okuluka na chilo. Na chilo mbobene lo oni okuluka. Omonite abandi ko zwa bino na ba stratégie moko bidon. Atongela bino yo arena parce que ebike bolinga ko bina ko mela na basi. Mais c'est horrible. Hein? C'est horrible ndeko nanga. Ba restaurant sala ki wana na Tata Raphaël. Ti le bandi ko bota na ba toile d'araignée muta ozo na ngwazate. Leto ebisa ki bino ko sukela ndengo wana. C'est-à-dire, et tendance, moi, aux prise en charge, il y a qu'aux ces soins, il y a Babylone, Koana. T'as la piscine au Basalaki na Inikin. Bon, t'as la piscine, Wana. Mukolo, yo, j'ai un 9e j'ai à francophonie, et c'est là qui, piscine, Wana, c'est là qui propre. Mais beaucoup de gens là, yango sikon. Nani a bongi sango. C'est-à-dire, azo salabino loko moko, aibi ke oyo e kozwa bino, oyo bolingi distraction, azo tongela bino centre culturel, bisika, baladi et sauvé bando ya ko sekisa bino amphithéâtre yo arena fali faire bobini sabatuana le 10e bazo fungula 42e ou bien 45e ou bien 46e foire internationale tandis que place oyo elinge ko za foire bazo bongisa ba infrastructure wana ya foire ya Kalababité boro il faut ezala ba congolais faut ba bina ba mela. Et puis tu vas profiter mon konzi à la discours. Tout tchango zinga ya échangeur. Bon moni place batia monument ya Lumumba. Babandi déjà ko bongisa bisika wana babandi ko tia ba kiosque ya mabaya basa la foire bisika wana. Po ayebi ki boza bata distraction, bozora vina bino sérieux te, boyebi pe loko mokote. C'est pour cela à tricher dans l'élection, il y aura toujours des gens qui vont se rallier derrière lui. Barosimba pe mindo qui peut protéger le pouvoir ya Chilombo.
mais bino sikoyo bato bozo ko soutenir intérêt na bino ezali nini? Intérêt na bino ezali nini? Nga ma nyonso na salaka na talaka intérêt na nga. Ya omona zaka différent na ba congolais mususu. Lorsqu'il s'agit à makambo business to nini, je vois d'abord mon intérêt à moi. Soki na makambo wana intérêt na ngeza te, à quoi bon? Zana sika nanga. Na saka makambo vraiment na zaka na émotion wana te zaka na ba congolais to ba plaisir moko boye zaka na ba congolais même ba bango na liwa et même ba bango na perte et même ba bango na kidiba. Je suis pas vraiment na kati ya mulongo ya biloko wana. Moi je vous dis les gars, moi je vous dis les gars, avec Mukwege on recommence la vie à zéro. To bandeli, ba négociation, to bitumba, to boye, makambe belé belé, mais on n'a pas assez de temps, on est faible. On a plus d'énergie. On a plus d'énergie sur tout le plan. Vous comprenez? Tozali makasi mingite totikali na peu d'énergie oyo et ko pousser biso na décision ya suka. Oyo ko pousser biso na décision ya suka. C'est faire un choix judicieux pour notre intérêt à nous, pas pour l'intérêt des Kassaïens, pas pour l'intérêt des Bakongo, pas pour l'intérêt à Bangala to Baswahili, mais pour l'intérêt des Congolais. Pas pour l'intérêt de Chilombo, parce que sa mère c'est une Congolaise, son père c'est un Congolais. On s'en fout de tout ça. Pour l'intérêt na biso. To bandape misala na Congo. Ba bon c'est la biso port ya munene oyo bolorete azoko financer oyo mbongo ya kesi ya Congo eko financer pour ya eau profonde. Après bakitisi douane voiture moko ezalaki na 3000 ekomi na $850 mutu nyonso akomi abo nakende sikoyo Congo natia motuka na nga na mai anakende Congo natia motuka na nga na mai babongiseli bato sendo ya koteka ba voiture business ya bana poto ezonga basaki ya matungulu na Belgique Hollande ba carton ba Thomson ba maki bana poto bazongisa business na bango bato bana komona clair mbongo bana ko circuler makambo tout eza bloqué na maboko ya baluba wana bazana kini. Après bakoya kosa bino moni tata azotonga nini akotonga nini? Congo eza zamba, c'est une forêt dense eloko nini azotonga pe nini akotonga bino si bomona bisika bazotonga si bomona ne batongaka boke en Égypte bazo déplacer capitale cœur et kota na désert bakamta désert bakomisa ngo zone verte kotonga ngwana. Algérie a misé plus de 120 milliards pour kotonga une nouvelle ville, il y a Alger, Oran et Blida. Bino bozo tonga. Bozo ta boaga roba villageois mo. Moi souffrance peso leki mingi. Ntaye ba rasu bola mote. Même ato kabelier $1 ya pamba ko fuka makobetero maboko. Orgazo mérité parfois $2000. Alors souffrance wane koti na bino. Avec Moïse Katumbe bobozo moi énergie moko eboya sika. Ne fils que tolia tomela batongela biso mboka 5 ans il peut se débarrasser parce que na ngongo tozoloba bokamata déjà ba mine 15% ya ba mine ya Congo bopesa na Grand Corps 22% ya ba mine ya Congo bopesa na Sino Congo chez les Chinois et il y a des Australiens il y a des Zélandais au bazako exploiter qu'est-ce qui était côté de l'autre côté. Vous gagnez ne fût que 3%, il y a des bénéfices, il y a des bénéfices, 3% à Pamba. Et puis ils ont dit que non, c'est pas Chilombo Mdasina Bakor, on a c'est Kabila, Bango Baro revoir Bakor, mais ils peuvent discuter dans ma cambouteille infrastructure. Il y a un batongi bino centre financier. Il y a un batongi la bino URL, la précis marché pour bâtir. Et le reste, vous gagnez rien. Et ils ont déjà gagné plus de 10 milliards d'exploitation à Biloko. Biloko komi kutu atana on a 900 millions. Na biloko ya pa mpamba bazotonge la bino. C'est à vous de voir les gars. C'est à vous de voir parce que Moïse Katumbe peut dire bon voilà le roi d'investisseur ba ina noté je mets 10 milliards à Bengin de Konaye KTB
qui a investi plus de 62 milliards en Angola pour un appartement. 62 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est qui est dans le Parlement européen. Pour battre mais Yosa Congolais, pour Abino, il n'y a pas de garantie. Garantie à business, c'est ça, na Congo, on a en Angola, là où il y a des garanties à business. Et c'est Thomas toujours de l'argent. Beaucoup de milliards, ils peuvent investir dans le domaine ébélé pour l'intérêt des Congolais. Bofungola miso qui racisme, xénophobie et kotabino na mikuateo o tata mama bogolia ngote. À un moment donné, les Américains ont dit, bon, pourquoi pas, tu peux ça dans Motomogo, son père qui est kenyan, tu peux se pouvoir pour et alléger biso et atténuer, conflit mini tout ça, on a mon kilito, soit, investisseur à SIG. Et les Américains ont accepté, ke kuna na lisanga yuda, bi nani o mutumwendo Obama, no bopesaï. Bopesaï, on n'a pas de choix, bopesaï. Et qu'est-ce qu'Obama fait pour les États-Unis? Presque tout, les Américains, il a éliminé Ben Laden. Il a mis la paix aux États-Unis. Il a mis la paix aux intérêts des Américains. À un moment donné, il faut agir aussi comme des Américains. Il faut agir. Moïse Katumbi voit grand. Ana misumine pour le Congo. Et il va faire des choses que Congolais moko atikala ko kanisa ngote. Sa référence c'est les États-Unis. Quand vous pensez que Kinshasa c'est Paris, lui il dit non, Paris c'est trop minuscule. Kinshasa c'est Los Angeles. Voilà la pensée de Moïse Katumbi. Ah, il a bien assisté à ma ranch. Il y a ma plantation à 10 000 hectares. Il y a ma lala na malala, ma tomate na tomate, ma manga na ma oh nano bino botigala ko monate. Alors, le gouvernement a intérêt à biso ba Congolais. On doit faire un choix. Le choix est clair. Ngai no voter, na ngana voter Mukwege. Mais Nathalie carnet d'adresse à Mukwege, c'est l'Union européenne qui est derrière lui. Il n'y a rien, ça pèse pas. Ça pèse pas, ça pèse pas pour les affaires. Ça pèse pas. Tala, Ngaïgo, Nazakaboué. Au Google, il faut changer. Oui, on a changé pour na Kengeli, carnet d'adresse à Mukwege, il y a Faïlou, il y a Chilombo, na Kengeli, il y a Moïse Goud, na Bano Otala Ngote. Na Bano Otala Moïse, parce que je ne le calcule pas. Bakamunyo so balo bakwaza Zambia et côté langa déjà la mutu ngape na ilinganga na yete. Mais na koma ngonga moko na bité na tana maile liboso. Na tala ba carnet d'adresse à moko na moko. Tangu na yeko tala ya Moïse mbadi. Nzambela ngai tala. Izalo wa mwana no mwasi mibali misatu ba yepo babala e. Oyo talio ya ina ntaba. Oyo talio ya ina ngula mobimba. Oyo talio wana aina 3/4 ya ngombe. Obi yo aina ba ngombe akolesa bino pendant temps moulayi. Zwa we aina ba ngombe. Moi je soutiens que Real de Madrid, Paris Saint-Germain, yo so monanga na tikala ko sala muta Marseille. Équipe e gagnaka te ou bien na tikala ko sala muta ya Nantes ou bien muta ya Lyon. Na ngambo ya Premier League kuna na Premier League na Angleterre na saka toujours muta Chelsea na Espagne kuna na saka toujours Madrilène muta Real de Madrid na ngozala muta Sevilla to muta Cordoba to muta Valencia. Oh mais non boni bozo zonga saka mokelisi mabwe. Faut que mona makambo minene makambo eza ni intérêt na yo boye baki la bonne santé. La bonne santé, ce n'est pas seulement l'absence de la maladie ou d'infection. Elle est aussi un problème moral et social. Ngana hebi batebele babana ko kumisa be équipe mike tango be équipe wane polaka. Babela ka maladie ya makasi. Oko bela tension. Équipe no ezo pola ko bela tension. O sali pe crise cardiaque ko kufi. Ponini soit na yebisi bino ke toza so na énergie mingi te makasi ya so mingi te toza so na makasi ya kubunda ta omolayi te. Il est grand temps moi makasi ya moke wana etikali nango topesa ngo na moto moko topesa nyonso totikala ta na moko te tolakisa ye motema na biso ke topesa yango mpo na yo totali yo nyonso balobaka na yo te ke ozali étranger ozali soki nini prends ça essaye ne fût que pour 5 ans et on va voir
Il faut que tenter na vie, il faut que tenter ne onanga. To banoko ya poto biso batu zaki na batata te o bakozula biso bafisa na ambassade. Mais et comment il mokolo nanga na matanaka ti avion. Na bina kei, na ke matana avion. Donc soit ba refoulé nga na zongi Kinshasa, soit na kiti na Charles de Gaulle. Na zui ba valise nanga. Et bateau nyonso ba gizinga zinga nanga, basa ko lenga po mukanda mayuya. Elongi nanga te, eza elongi ya ressemblance, elongi nanga te. Na zaki na mbongo ya visa te ya koya poto. Elongi nanga te. Na ekutu poto moko ya talo mukie. Ya mbongo ako sangisa na zui wana no 300 na tie na poche, na zui na no na tie na poche. Mais le mukolo koma ki jour nanga nazo seka ngabi na ke mikili. Batu nzamba ko tata okota ko ba mama bazo sambela. Bande kwa basi baza ko sambela ngabi na ke poto. Na kangela bino photo wapi. Sikolo bana bwe kota na ngabi te ngasi na koti déjà. Na bo pona na Tour Eiffel, Champs-Élysées. Mais batu bazana ko banga mukolo ngo na yeba na déposer passeport na nga billet batalinga taba niati ngu webi ngu caché d'entrée babenga ka ngu na lingala banatelinga ngu nazana kati ya ndeke chua Charles de Gaulle nga na kita na Charles de Gaulle ngai na kita na Charles de Gaulle na bimi na terminal 1 ngai poto na nga na ya na kita na Charles de Gaulle ndenge mutu nyonso auta na Kinshasa aya ko kita na Charles de Gaulle ngai pe na kita ndenge wana pour vous dire que na vie tango lingo sali kambo ezali pona vie na o mobimba meka ko tia énergie nyonso mutu musoko mona aza makasi te yo muta makasi oyepo beta yo koti na ndako kangi porte abili kambote na obunda énergie kako ya suka wana ko bimisa et que vous savez, vous comprendre que mutoyo ou les cas qui na makasi. To bimis énergie à souka. To pesa na moïse katubi. Après totala, toi batu, totala qui peut pour na chilombo. Totala muto ba toboya ka muto to finga ka muto to lobaka mabeni onso ya batalibanda ya ba congolais. Est-ce que vous bongisa Congo? On essaye. To essayer. To longola ma ba discours à kalawana, ba discours to sagi na ngokala, to meka. On est très faible. To za très faible. To tikali na litanga ya suka ya énergie. Celui to pesi on a chilombo. Na limité 2 ans to vivre les to kufa. On a pris de force. Tout ça qui nyon se sengela qui. Tout ça n'oubliez pas batu ba kufa ki mingi na 2016-2017. Pour 2018, Chilombo a au pouvoir. N'oubliez pas, il y a eu des martyrs. Énergie nino yasuka oyo batu babimisa kite pour débarrasser de Kabila. Et le lobo comme un discours que Zaraï Kabila, non, Kabila n'est pas parti parce que son système et son loge demeurent toujours avec Chilombo. Un escroc, un menteur qui ment comme il respire. Il est toujours avec Kagame, il ment. Il insulte même Kagame, soi-disant que Bakabwana. Bomoni forso ya EAC wana yena Congo. Ba ibse ba on ba kende mais babi non on est encore là. Alors ba ina Monique elongwa babi non on est encore là. Parce que ba ebi loko nini ya mabezo linge kota na niveau ya Kasai. Et loko wana ezali na sima ya baluba. Mais faites attention les gars. Ba sentiment na bino. Et ko yini sabino Congo wana. Faites attention. Moi je vous dis étant que muluba. Bosa na ngokeba. Bogo ako regretter na ou. Na tingi bino voter Moïse te, ceux qui bolingi bo voter na bino. C'est à vous de voir votre intérêt. Ceux bolingi bo voter na bino Chilombo, nga avant na France. Naza na na projet te lobby na kende Congo. Naza na ngote. Congo ebonga. Congo beba nga na avant na France. Je suis résident en France. Na bana na mwasi na nga to vanda na biso na France. Na bande ko na nga nyonso to vanda na biso na France. Nazana ngane loko te oyo na okendo ko de la na Congo kuna na ko fuka mela makolo. Ezate. C'est à vous de voir, c'est à vous de faire votre choix. Yeto yete. C'est tout, le reste talingate, talibino moko. Mengana laksi bino gade, ceux qui bolingi changement, il y a développement, il y a solo, bozo ba misala,
bomeka komela moi soupe, bolia moi maki. C'est Moïse Katumbi. Et le reste, c'est votre choix. Ce bolingi vous votez, ce bolingi vous votez na bino yete. Et ça, sentiment na bino na émotion na bino ne monte ko agir. Mais botika cerveau et agir. Botika moté maté cerveau. Na tindi bino cerveau, moté maté. Bino moko. Mais so yinga na Congo na place na bino ngana famille na to voter Moïse Katumbi. Azane Zambien, azane ceux qui Yuda, italien, grec, on s'en fout de tout ce qu'il a. Mais biso to nga to voter Moïse Katumbi. Na kumisaka l'incité. Na kumisaka Monaco te Marseille, tenga na kumisaka Real de Madrid to Paris Saint-Germain. Et loko e gagnaka. Et loko e sepelisaka ngai e botsaka ngai plaisir na motema. C'est tout. Ceux qui bino boni botika la na Lens, Monaco, Nantes, et Talibino. Et Talibino. Nga na vana na Congo de. Voilà ndamuna yaki na ngwana. Tokutani très prochainement.